Ouais, bandeko, boko toto solola. Boko to bandeko nangai. J'espère que émission est bien. Boko to bandeko, boko to solola. Donc, makambo eze belé à solola. Boko to beau partager, c'est vrai, n'a un peu de problème à connexion, mais yango tinde kwa pesi tengana loba kwa. Nakoloba kwa. Andeko boko to l'air est grave. Plus que même grave. Boko to bandeko bon. Vous comprendre que nga et le bata Maserati a lobi et so pa ka yo téléphone on ne kata ka faute na ngate na ebité lela nini. Mais boko to bandeko na ngai merci mingi de bozo kota en tout cas parce que na yebeza pour la au mona ba aventure zo le kaibele mais peuple na biso bozala na boko ta na distraction te. Boko ta na distraction te, boko ta poto solo la bien. Par rapport à makambo bozo mona mona na ba média parce que ezala bato mususu na information tozui parce que na moni bako bato mususu bako mo mpekisa muto atanga kombo na ngai te oya kotanga ngai akomona ngai petit sokoko ngam tra bengi petit sokoko bande oya zui message atindele ke e soit bengi petit sokoko parce que tolinga ito fanda to kota bozo manete mais na sala yango nanko na bengi petit sokoko. Bon, alobi muto otanga kombo na eta omone akomone yo loko komela nga la tangie mais objectif na nga eza plus kolobela ete. Objectif eza plus peuple zairwa boko ta na kati ya distraction te. Parce que eza na ba problème o eza sérieux na mboka na biso. O bazo linga ba distraire diaspora. Bazo kota po ba distraire diaspora. O nyoso bozo mona petit wana sokoko azo loba loba wana eza distraction. Alinga longola bino na objectif o ya biso ezalaka ya détermination pona ko dénoncer côté mais occupation à côté sabino na ba aventure na ye nazo tanga kombo na ye poko miya kanisi ke soki mutu atangi kombo na ye mapate ko kitela ye yango na sali na kanda na koloba petit sokoko mythomane tout droit nakana ikaka ndule kobeta te mwana ya mama na mbulo ya yo obeti sa musique balego bino moko bozo mona ke bazo linga ba meto ebisaki bino ke azo mema bino na distraction le 8 juillet peuple zairwa bino moko bozo mona momoni makambo zo loba wana eza makambo oyo batuna ye ya Kinshasa ba pesi ye na batuna bango ba kofi po ya komemela bino distraction petit sokoko. Le 8 juillet ndeko na ngai mobiliser po musique oyo ya un père oyo eza na producteur nango eza Chilombo na Christian Tshisekedi. Ndeko na ngai senga congé il faut qu'on frappe au moins soki to frappe un père wana boye ba ke to frappe na no petit sokoko na bato ya gouvernement tala bato mususu mutu azo bela maladie ya liboma périodique petit sokoko te parce que to bando kendene na respect to lobito tika ba distraction aolingo mema biso na distraction mais na ko répondre ye petit sokoko ya lobiki oya kotanga kombo na nga ko tia bamo yo za na mbongo yo petit sokoko oza na mbongo bande kona zaya ko yebisa bino place ni ba mbongo na ye utaki oyo oya tindaki pona basomba oya basomba kara nazo pesa bino ba révélation yango aza muto abela ka liboma périodique pone bozo mona naza en pleine crise ya folie mais to ko répondre ka na folie na yoana tango akokoma normal akoya ko comprendre que na folie na ngambe debo bando tretenga yo petit sokoko yo okende koloba ke arena ekobeta mapo o décider tala mutu ya liboma oyo
Bande ko boli misanga lelo na ok parce que mutu aliboma makende na liboma. Okende na ba logique mingi te parce que tout le monde to okende na ba logique to bi to tikaye mais tout le monde qui a so kende loin. Petit Sokoko. Yo bela kaliboma périodique. Mutu nyonso ayebi ba auto signaler biso ke ndenge bomoni boza en pleine crise à folie. Oza ko annoncer même que concert ya arena ikobeta na oza liboma okanisi awa eza na place ofandaka wana na nganda moko ya lotoko ya nini ke okotia concert ce soir kaka lelo oyebaka te awa pona ko préparer concert esenga même 2 ans 3 ans même une année tala mutu aliboma oza na kati ya monde na yo ya Petit Sokoko na mbulo ya yo est-ce okoka tout droit kaka mwana ya mama okokoka tala bato maboma o bazo kota na tozo respecter tozo tikelo tambe na moni ke ifona ke ngai ifona kende na usikonde ngwana ngai na okende na Petit Sokoko ngai soko olinga na guerre comme yo lobike wa kotanga yo kotia yo zala mbongo yo bandeko mbongo bomoni Sokoko atindi akiao bato nyoso baza na Angola bayebi koma ba transfert salemaka Sokoko a escroqué agence. Yande Konabiso, comment il s'appelle encore Gauthier. Oya Sakanama Tonge, Bandeko, ya Bruxelles, ba yebi bien. Bandeko, bon partager na biso bino ba aventure ya Sokoko. Ndeko na biso Gauthier, azan ndeko ya Sakana agence na ye awa na Bruxelles. Sokoko akendaki kuna akeko na agence na ya Angola. Bolimbisa ngai parce que na mona moi lumière c'est moi jar. Sokoko akendaki na agence o ya Gauthier Angola. Ayibisike alinga tinda mbongo na poto. Boyoka escroquerie à muto azo tele maboka un piaquer comme ça, mythomane. Akeko bisa to agence wana ke nazo tinda mbongo na poto me boyebi ke na ba kwanza. Donc bo tinda mbo pesa kuna mbongo nga nazo yela bino ba kwanza. Batuni garçon za kuna a pied confiance. Ça veut dire gérant o ya agence ya Gauthier na Angola a pied confiance parce que au moins na Angola ba transfert mingi sale mahana molili ba na ba bureau te. Ezaka to bengani boya to pesa ni na pembeni parce que ba agence ba ya ba nini ezaka risute. Ya ba transfert. Garçon a pied confiance. Azui code a pesi awa. Na société na nini entre na nini na bureau na bango ya Bruxelles. Andimi ke Sokoko a pesi mbongo. Bo pesi kuna 34,000. Sokoko, Petit Sokoko. Bande kobo sa tout beau partager comme les Petit Sokoko. Nambulo ya yo. Et Sokoka. Mwana ya mama. Tout droit. Tout droit. Nakana ikaka Petit Sokoko. Nambulo ya yo. Est-ce que yo koka? Le 8 juillet. Bande kobo ya belé. Boya ebele bon négliger te makambo bozo mona ya ba petit impère wana ba buzo ba nyonso wana ya gouvernement na bino occupation eza na sima nango. Azui mbongo batindi mbongo awa petit wana o ya Angola asimba ki ne mbongo te apieka kokozo neni Petit Sokoko confiance atinda mbongo petit wana pesi code sake Sokoko Sokoko apesa mbongo mbongo na batie kozwango awa 34,000 euros. Na 34,000 wana azui ndambo. Apesi mwasi na ye azana Anvers. Po apesa ye mbongo ya notaire. Mbongo ya notaire ezani na bato bazana Afrique. Awa na poto tozwaka mbongo ya bandako ya banyongo. Mais soki ozana mwa mbongo na yo exemple. Batie ndako 200,000 euros. Okoya na 20,000 balles. 20,000 euros bapesi yo ndako. Yango moni Sokoko akosi bato ya agence ya Gauthier alubi nazo pesa mbongo abino bo pesa la déjà kuna ngana nazo pesa bino awa Petit wana na koma zaki na ye ignora koma yoka ka Sokoko Petit Sokoko azui mbongo atike kuna nini pardon ati code apesi kote kuna Sokoko apesi na mbongo te awa bas na Belgique ba servir mbongo bazui ndambo mbongo
bapesi mwasi na ye po asomba ndako apesa o bapesa mbongo ya notaire ndambo mosusu yango bapesaki waya basumbaki nango mituka mbongo wana waya motango asombe mituka ayebaki te place mbongo na yoti Gauthier aza na matonge bato nyonso bayebi Gauthier na entrée ya garage ya ba Rwandais bakende ko se renseigner makambo na zoloba ti lelo sokoko apesa mbongo wana te donc apesa ayebisi agence pesa mbongo ya zo pesa kuna ti lelo 34000 wana ebima te ekomi soki abeba bengi akomo finga biloko ya mama na bato petit sokoko bozo mona mbongo bozo komise nango to soki wana te na agence la grâce o ya zo kumisa wana a frappé bango lisusu bo pesa mbongo kuna ngana zo pesa awa bozela na yo kisabino moi de toute façon batebele basi ba yoki yango mais ngana yo kisabino moi voice muke ya boyoka escroquerie na ye ya mutu o ya za koloba koma soko petit sokoko téléphone mususu za wapi gradi bo pesa na téléphone na tindela ke na son bandeko muto bino bozo lobake azana mbongo ngai depuis kala na budaka ye azana mbongo taza mpiakere ngazo yo kisabino bato ebele ba yo ki image en son wana mais ngazo yo kisabino petit sokoko tout droit na mbulo ya yo mwana ya mama okoka pembe partout parce que na tikela kiyo comme yo lobi ke oyebi makambo na biso ya politique yaka na yango to yebi ke ezali yaka na yango exposer yango yaka na yango pour que tu saviez tout ça mibali na age ya yo tout droit na kanai kaka waya mbaka yango na kanai kaka pesa ngai bandeko boyoka masolo ya petit na bino sokoko po ya lobi batanga ete menga na osepeliso petit na nga sokoko comprendre na ndenge na kosela bando bengo ka petit ta ndenge obatela ke olatela bato ba bako se atango ya musée Kabila yo kanisi bato ba obanga yo petit oyo bandeko bo partager komela ye hein bo partager petit sokoko na mbulo ya yo est-ce que yo koka mwana ya mama sokoko okoka toko silisa o gaz le 8 juillet bandeko na ngai concert eza ya makasi et na concert eza kuna tosengi manifestation ya makasi bandeko na ngai olingaka Congo olingaka peuple congolais bino moko bozoyoka ba projet ya bato ya maboma ya boye o bazolinga peuple azo kufa na est bato baza ko souffrir na est bango ba ya ko binisa biso awa hein bango ba ya ko binisa awa s'il vous plaît tiana code s'il vous plaît hein ba ya ko binisa biso awa tala mutali boma oyo na bako si atango wa musée ya vert oya ko telema vike oya ko meka ko tanga kombo na ngai nga d'ailleurs na tanga ngolisu na ndenge mabe petit sokoko hein petit comment vous avez ventilé boy bande ko nazo ya na révélation moko ko yebisa bino boyo kanano masolo ya petit sokoko petit sokoko boyo kaye je pense que bato ebele basi bayoki yango mengala kolingana yoki sabino lisusu po boyo kake aza Steph quoi Steph un feman escroc aza na ina iloko ya malunga te comprendre na ebite bozela nazo luka bandeko na ngai na yo kisabino na ebike bele ba yo ki image wana ya koma mwasi moko azolela mbongo na ye zongisa mbongo ya bato vutula mbongo petit sokoko vutula mbongo ya bato
sokoko mama na ngai esikuo yoka ke esikuo boyoka opesa nga nimero boketu na benga boketu nga pe na yalo wa sokoko na ebi vya yalo wa sokoko te mobali na nga ko benga boketu nga na swana na lo wa sokoko akoma tina niveau finga mobali na nga ba bêtise nga pe na fingi na bibi yalo wa sokoko ya mama na yo moko na ite so za la PD esikuo na fingi to koma nga to koma na parquet to swana na ye na tongo la muki dimanche asenga nga pardon mama limbisa ngai nga pe naza chrétien botika kaka toko kende jungu so pesa nga 100 000 kwa 200 dollars nga biyaya omoni nga za na passe ko pesa nga 200 nga bi onje ki nyongo to basungaki yo nie akome ko pesa ba 500 ba 650 nani ketika 1350 mardi abengi biso to kenda koma okoza ko loko te akobanga kombo te akoma okosa biso na zo kende kabinda aloba ke kabinda mbali nga bi lokuta to ose to fana liboso to poto bato koma ose ko to so to ba yeba escro to vandi liboso mudi biso to zona kata atamu na kuna kamna neta koma tamu na reno moko boye soki akoma ko luwango amoni biso dévier asalisha tuni mutonga obetere poto to vandi to tali to mona yeko tindela biso apelo ndite zana boya shedi boya ko zombongo na bino kutu nyoso tete boya ko zandamo o mususu po jera salika $200 mikolo makati yo mbongo ngo ze jera otonini ya hotel hotel nini je dis ma tête sur bana ngakita kino na kabinda lobi to kena ndako na zate beta porte na ndako na ele ko le escort kina ndako de beta porte na sima bande obozo yoka muto alobi aza na mbongo mwasi o bozo ka explication na ye ça veut dire il fallait que akendaki na agence la grâce bayebisi atinda soki $7,000 et 7,500 kaka ndenge auti ko frapper Gauthier Maserati qui pa vite na pesi mboti kaka ndenge auti ko frapper Gauthier a frappaki disu na la grâce société azolo baki atinda ki mbongo ebele a frappaki bango 7,500 ça veut dire ake wana ayebisi bango ke tala bo pesa bango déjà kuna mbongo bo pesa bango kuna ngana so pesa awa bino bo pesa bango déjà kuna bande ko boli misanga na palais ba osa ba travaux bo yango bozoka mama kelele na palais bosa ba travaux quoi yango bozomona ke awa kuna akosi kuna ke bo pesa nazo libérer mbongo awa na grâce awa ba servir je pense que eza parmi dernière mbongo o bokecho azwaki 7,000 pona ba makambo ba mituka si saso makambo ba mituka po mutuka ngwa bande osomba ngona ba nyongo abande opesa muke apesa ikashite azaki api atini 1000 apini be 2000 de mituka momoni bokecho asimba je pense que dernière montant oyo bokecho asimbaki yangwana ba escroquerie agence ya bato ayebisi bato agence bino bo pesa dia na Bruxelles ngana zo libérer bino awa nde solo boyoki mama bazoloba mwana ya bato balongoli musala ba pesi ayebisi bango te sokoko asi apesi mbongo koto ba libérer nzoka sokoko apesa mbongo te na silisi wana te mutu aliboma boye un mythomane parce que la bado kenena la gentil na monique sokoko alingia sakana bato okomemela biso distraction te toza ko mobiliser mais toza ko répondre yo na koko dikoko suki ya pembe partout yo kofi yo kansi boko sakana na bato de bokamba osa ozo sakana ko aza nani sokoko nani kofi sokoko aza na état normal te période o eza période abela kaza na maladie moko abela kaza maladie périodique ya folie so nini Kofi Olomide il faut reporter au plainte bande kwa sokoko bon porter ye plainte parce que sokoko azana moment ya maladie ya liboma oyo abela ka périodique oyo ngala zoro ba famille na yebi na moment ya boye abeba na kana batu nyonso na kopesa mino exemple bomona ki tango anini Kofira koko dikoko alinga beta concert biso totinda sokoko te abenga Kofia ye moko abenga na ndenge na ye amikumisi kuna ebisi Kofi na kobimisa ba soda wana zaki en plein liboma na ye mais awa azonga ki normal a côté na contact na Kofi a s'excuser omoni mama tolinga tofinga mama boye lelo su azongi liboma o bomoni asa en pleine folie na ye saisonnière to suki wana te petit kaka petit sokoko ya bazomona ki asa na mbongo petit sokoko obosani ke obimisaki ndeko na biso ya kotumba quelque part awa na poto oyebisi biye akita na mboka moko boye na boye kopesa ba détail nazoti na mbongo bande abimisi mutu ya ndako na ye atiki bana
Na otinda mbongo lobby zwa déjà vol mutu abata defina mbongo afuti billet avion pour atteindre côté ya kotumba tango boyoka ki wayambo awolobi ya makambo ya kotumba mutu azwa vol akenda afandisi mutu abato 3 mois bazo benga kalelo lobby ti lelo mutu abato azonga oh akosombele ba biloko moko na boy ko pesa koloba wapo to pesa avantage na ba nini ba adversaire mutu abato mingi a déplacer mutu abato mais mutu a déplacer na billet na ye et pourtant il sait que mutu na kufute lo billet non yo somba déjà billet kaka ngai na zo sombi selo tango zo koma kuna mutu abato azui billet akiti na mboka moko ya pembeni wana banda ko benga ka sokoko petit sokoko un fou joyeux ali moi ti lelo apesa mutu wana ti azonga siko mutu andenge wana bino bokende koyebisa ke aza na mbongo apesaki bino 300,000 akobimisa yango wapi na koyebisa bino liboma na ye euti wapi nazo yebisa bino liboma na ye euti wapi oh koma lumière na ngezo kita boy pamba c'est quoi c'est que c'est papa oh maziratia za na réseau ya koloba ke sopanga ye bandeko liboma ya sokoko euti akotaki na ekola basango un certain moment nazo na ba révélation ebele akotaki na azakotaki na comme sango yango moni sala yeboy ezaka chaque jour te ezaka périodique nazolo bango te pona ko alobi biloko na te ngala ya koloba makambo eza vrai azana en pleine crise ya folie mais na folie na yona tokotika te po ya kosala buzoba surtout tozo mobiliser pona ko confondre ba kofira o kokobar akomi ko bomba na sima na ye akomi ko bomba na sima na ye yo petit sokoko yo kanisi ke arena ezandako ya tata na yo olo bake orchestre ko beta lobby ya kofi mwa oyo ba pesi pe tala folie no place zo tinda yo petit sokoko Bokecho en pleine prison abengi yo pona mbongo ya avocat naza kotinda Bokecho lobi na kotinda mbongo wana donc yebisa ba mama baza la calme ti lelo na ndenge Bokecho abima prison apesa mbongo ya avocat te mu boyoka ki Bokecho alobike mwana nanga mutafuti mbongo ya avocat muto bino bozolo baki apesi biso ba 300,000 la ba 200,000 et pas bino ba combattant ya esprit faible ba combattant ba mpiakel soko yoki kama makambo mbongo ba moko moni eza vrai Mala moko boyoki kama makambo mbongo momoni po boza ba mpiakel bolingo sala te okomi calculer déjà 60,000 85,000 plus 300,000 445,000 donc ce qui est quoi na maboko na ngai nombre ya boule ya bangi on a wadomela par jour ce qui na melaka 10 grammes na matimba mona 100 grammes ya bangi bato ya esprit faible boyoki ka mbongo mbala moko bokanisi bato nyonso baza besoin ya mbongo wana vous avez des problèmes avec un fou Kofi Olomide tika koko di koko tika ko utiliser petit sokoko as en pleine folie nini crise ya folie alobi muto atanga ete ngai na tangi yo petit sokoko bino pe ba combattre esprit faible boyoki kaka somme kaka mais entre biso na bino mais bino ba uti kotanga bino ba faux combattant boyoki petua na Sankara tangi bino na Kishasa kuna bato bozo solo na bango po musique ezonga batangi bino est-ce que biso bato totinda tanga bino Petit Sankara atangi bino atangi bakombo ya bato baza pour musique bande tokanga musique oyo na ba raison ezalaki parmi yango l'occupation rwandaise ba raison nango ezalaki ke ba viol ba massacre ba raison nango ezalaki ba détournement siko yebisa ngai lelo
bino ba ex-combattant ya esprit faible. Le lobo komi koloba musique ezonga. Et lo konini échanger na Congo o bokangela ki musique avant o etindi siko bino lelo bolo ba musique ezonga. Boye bisa biso ke eloko bo échanger. Mais peuple zaïrois boza quand même na mayele. Mutoya ko manipuler bino tendenge Félix apona ba intérêt na yemoko a manipuler ba de ko na biso Kasai a manipuler peuple ba faux combattant mosusu ba lingi ba manipuler bango bino parce que bazana ba intérêt moko boye na o ba na biso ba promettre bango so ba po congolais asa capable ya koteka Congo likolo ya promesse. Merci mingi Thierry le commando. Congolais asa prêt ya koteka moninga ndeko na likolo ya promesse ba petit oyo ba combattant o batangi bango na epa Sankara bazo linga ko manipuler bino bazana ba intérêt kaka ndenge Félix a manipuler ba tumususu pona ba intérêt na bango moko. C'est comme ça ba petit mususu ya ba combattant bazo linga ko manipuler bino po bango bazana ba intérêt na musique wana ba promettre bango quelque chose. Oh boyambaki Laurent Sokoko ndenge ni momoni ndenge bosuki me bozaba liboma mikolo menene boza toza pe ebela toza mikolo na basuki apembe ebele pe tobota. Est-ce que tango yo bota ka mwana na oyeba ka mwana wa kozala muyibi mwana oya kozala escroc mwana oya kozala ndumba oyeba ka oya kozala ingénieur oyeba ka esa ndenge mwana komba mutu tango aye na esprit ke omoni mutu oyo aye comme combattant bot fandi na mwa mukembo tokomi omesana naye. Si et Tobias a combattant. Si qu'on soit baluki, il y a biso peuple mokonzi nini. Est-ce que na kati ya combat mutu ali boso a baluka? Ezaye petit Sokoko? Ezaye boyebi ba na Paris wana ba Martin Sali bani ba baluka. Est-ce que peuple mokonzi nde e balusa ki bango? Mais ils ont ADN, il y a peuple congolais, ce sont des traîtres, ils ont ADN. Bandegoboli Msangai, tous en plein travail, na kati ya travaux na mdako. Mutu aye, ngai na biso siko toza na mesure. Na thermomètre ou bien la mesure ya komidre ce que mutu aza combattant ou bien sincèrement toyebita, toyambi. Na combat ba départ et salemi boni. O nazomona petit mosusu oyo aza koloba kuna ke o tu kozale pa chibala kala mingi te na boy ko tanga bino ba kombo pona boy ko kotsa bino na komatsa po biso to a levir peuple mo konzisa levir tout droit na kanai kaka waya mbobenda bakarwana na mbulo ya yo kozongisa muziki. Écoutez, vous sentir, mais cria mikolo yo, mikolo ezakaka tout droit, tout droit, nakana ikaka, waya mbaza yanki, abendi bakar, waya mbaza yanki, bakara ndenge wana bapesa mingi ba momi, opesi mwa momi ba nini, mais yo mwana mbali opesa mwa momi ninga na mbali ndenge wana, bon oza yuma, oza yuma. Tout droit na kanai kaka yamu wayamba bendi yango na mbulo ya yo mwana mama okoka musique ko beta te le 8 juillet peuple zaïrois na le 9 il faut te frapper bande konanga bo senga ba congé problème eza boketu te makambo bomoni ba attaquer ngana boketu eza ya biso te eza plan ya ba rwandais eza plan ya ba rwandais et soki bomoni makambo ba attaquer ba lobeli biso ya lokuta okomona ke kaka bato baza ba pro rwandais surtout bato à Paris na mosusu azawa na Bruxelles bolole momeli jamba ingénieur ça veut dire agronome asala agronomie donc alingo yoka place nini bange zate agronome bosali ba émission beaucoup mais bozo comprendre que langage o ya Koffi Olomide langage koko di koko na langage ya petit Sokoko eza danger pour la nation. Nani a évité que Koffi Olomide, Koko di Koko, souki a pembe partout. Que aza pro Kagame. Si vous tango bafandi boyina na petit Sokoko, mutu aza en pleine folie saisonnière. Mbala moko bozu yango. Bozo mona teke eza danger. Peuple zaïrois, musique o ya un père.
eza musique oyo eza kolinga yango nde porte clé efongola makambo tu bandeko bo partager ti bo partager yango nde ezolinga efongola porte ya makambo tu tokota na distraction musique ezonga mboka na biso donc voix ya diaspora bando yokama te voix ya diaspora ezoyokama à travers blocus ya musique yango monike bazo combattre ka il faut bamemela biso musique ba combattant ba esprit faible wana bala moko bazo sala ba campagne bino pe bozo yokaka bango peuple zairwa tozwa quand même conscience musique tokanga kiango na ba raison na uti ko yebisa bino mais eloko nini changer lelo na Congo o epouser siko batwana balo baketo longoli musique et tolingi nini tolingi musique ezongo ba yebisa biso raison nini oh eloko nyoso zaka na suka nango mais oui occupation peut faire na suka nango est-ce que occupation esili oh eloko nyoso za na suka nango il faut ko fanda ko solola mais boti na Félix ayokana na bandeko na eba luba e ba kasaye abomisi bangoti musique ko beta teti na 2095 peuple zairwa ndeko na ngai senga déjà congé likambo ya ba petit impérial na moni bemba combattant mususu bazana bango ni show ni foi oh ngai makambo ya pokomba ngai na moni ba musiciana totala bayemba ki yo moni yo kite ba petit ba sokumisa Félix boyo kite ba combat ba petit wana ba sokumisa Félix po ba combattant mususu bazana bango ni show ni foi ngana moni makambo ba petwana to bando tala kaparka awa kaparka ikozala te kaparka ezate tout le monde na saki moko muta obeta musique asa te soko moni olembi kozala hypocrite te zala na kaya bato bazolinga musique kozala hypocrite te to mona ke bozana biso nzoka bozaba ngambo mosusu bozo oyebi bandeko langa ebele baza ko mobiliser même te pour na concert ya les 8 hein. Et puis baza ko mobiliser te pour baza la kati déjà. Baza la kati bando ki ba vampire, des sorciers. On va vous gagner. Donc on gagne bino ba combattant ya faible. Oh, omoni ba il faut que tala pas cas par cas bon bango peut-être ba beta ki ba kumisa ki Félix te mais yo ki ba bino boyo ki te ba impérial ba kumisa Félix boyo ki bango te génération Félix banani et génération Fachi banani musique ko beta maté tina 2004 moni muso ko 2098 et ko beta maté diaspora makambo bomoni poyo mo petit nini sokoko oya zabita za début à folie ouais tozalaki naye tozalaki naye mama kambo ya lobi ke soki alobi aloba yango alo po toza mibali to yep makambo to sala aloba yango pe aloba yango mobimba apesa ndambu te aloba yango nyonso na kati ya combat tozoluka bambongo tozoluka tu pona ko sala masolo aleka aloba poto yebike azana ba biloko wana tout comme tu peux comprendre que musala na ko enregistrer bato a publier yango ba biloko tout auto bande ko sona makambo ya balar balu a publier yango tana ba petit baza en pleine folie saisonnière ba petit sokoko batali yo kanisi ke baza ko banga ona vesti lokola mutu a musée ya gouvernement musée lokola nini mawapanga mwanananga yo sakana yo kasi batoniso ba faible en esprit o kasi batoniso ba pauvre en faible en esprit ngai na kosana o face soki to bande ko éviter to lo batie ko créer ba polémique te to moni zo komo kene musika to moni ko ngai na kosana o face petit sokoko nazana mbongo na hotel avec mbongo na hotel na émission le 30 na zo ngiselo mbongo na yo. Comme ça, na kozala ndenge nzambe Yesu azaki devant diable. Azali il y a rien de toi à moi. S'il y a quelque chose de toi à moi, c'est les 700 € que je vais te rembourser. C'est quoi ça? Un fou saisonnier.
ba mususu pe bazoza sokoko atangi liste atangi mbongo alakisi bino ba coupon alakisa bino ba coupon alakisa bino ba coupon bomoni coupon oyo date boy monta yango oyo bomoni coupon alakisa bino yango après to calculer soki asalaki ba virement oui eza ba virement mususu asalaki pona ba t-shirt mususu ayebi makambo ye moko ayebi po jour tokoyawa tokopoata ye ameka kaka komona ndenge na place ba okanga ye. Mais biso to ba esprit ba lâcheté pour ba notanga bato pour opata bato oh na yebi makambo na zana ngo soki oui tozala mibali tozo luka banzela soki okoloba loba makambo zana ngo soki bato bako bamba bakoloke ozandoki ya solo eza yo. Est-ce que makambo oyo kota oyo koyeba yango eza pona muyibi ou bien pona détournement ya mbongo soki makambo mbongo ezolo ba manini eza pona makambo bitumba soki oyebi yango très bien muyibi sorcier ozo intimider batona bimisa yango makambo ana peuple na biso alukaka solution ça veut dire biso to ami bal to bandi to luka solution bimisa yango un fou saisonnière kala mingi te bomona zongi normal akoyako bande ko bolimbisa ngai bomoni tango wana na zande ko loba boye akoyebisa bino ki auti en pleine ni folie tala petit sokoko na ni petit sokoko baza ko manipuler baza ko sakana nawe pa ya Koffi Olomide complexé pa ya Koffi Olomide koko di koko oza complexé yo petit sokoko pa ko ya petit Koffi Olomide wana oza complexé tala ndenge aza ko enregistrer yo azolo biso lokola mwana muke peuple zaira tokota na ba distraction wana oyo nyoso alingaka Congo bosala ba stati bosala ba mobilisation ma concert oyo ya le 8 juillet eza concert eza na ba enjeu tout eza concert oyo eza kolinga efandisa ba Rwandais Chilombo amema bato na distraction ndenge amemi bato bakino na makambo ya concert ya impère et ya nini ya wenge yango moni batindi ba petit wana baza ba éclairer pour ce que eleki c'est fini yango moni ba combattant motu ya sans esprit tozomona mabe ba petit wana te bo bino ozo Marie Paul asalaki mabe Paul tokanga to petit Marie Paul asalaki mabe bande kanda nazana ngo na yebite alobaki mutu akotanga na ngai natanga kombo na iti petit wana sokoko mais comme alobi oya kotanga kombo ya kotia mbongo na azana mbongo te bande ko na ngai c'était feman mythomane azana mbongo te mutu akosabino te c'était voleur frappeur azana mbongo te même ndenga zawa na Koffi azoseka vraiment donc balingi na pena le ba 300 na te quoi Koffi amona mutu ambongo ndenge wana atika ye ero asiake na ngola po abende ayebike azana mpiakeri yango mona za ko enregistrer Koffi ako enregistrer mutu ambongo te po ayebike aba ba intérêt ezali na kobenda Koffi ako enregistrer yete mutu ambongo ako enregistrer te po ayebi soki na enregistrer ko bebe mais ayebike na za en face un mythomane un fou saisonnier peuple zaïrois tout se concentrer dans la mobilisation. Il y a le 8 juillet, dans le 9 juillet, et Zali va concert, il y a occupation, ou ils ont produit par Félix, dans le Kinae, pour Bayaka va fongoula zélé va concert et zonga. Boniko, au fandi boy na ambakos, wana soki ya bakos, ya tango bato amuze Kabila. Oye kaka boy. Biso peto banda Olanda, tala même na ilateli, no muto ambongo azala taka bongo. Vesti moko ekuba boy et quand il même faire bien te sokoko yo za mbongo yo petit sokoko olobaki muto akotango ko tia mbongo na moyen na fanda kana vert petit sokoko un fou saisonnier talaka batu mususu oyo ba fuli yo yebana ki yo petit sokoko oyebana ki wapi o escroquer ba mbongo batu o pesi wayambo tout droit na kanai kaka benda bakarwana na mbulo ya yo mwana mama est-ce que okoko zongi sa musique
tala moto ali boma oyo suki ya pembe partout yo na Kofi équipe moko nationale ya blanc soki to bandi koluka ya noir komona na te équipe ya blanc partout bande ko bo partager comme la eko au moins ko respecter mutu na ko éviter atoti kai kaka etinda ka mutu a pousser bo e bo tindi ka bo yebisa ye abinisa makambo azana ngo toza makambo oui toza makambo na ye moko Félix ayeba ke boketu na iso bataba to blague te ayebi ke to ba to blague te après bitumbe kene na mbongo acha makambo tuna me atanga tala bolole o ya mukolo oyo yo kanisi ko ya ko intimider batu ba loba te pona yo o soki bolobi na ko bimisa incident soki diplomatique sala yango tala kizengi ya mukolo o za na moza swadi soza na mbongo okimisi mwasi na ona bana ba yeko senga ngunda na Belgique yo za na mbongo mutu mbongo akimisa basi ba senga exil toza na moi gentil okomi komona lokola un fou sokoko numéro na ngai oyebi yango numéro na ngai oyebi yango nga naza kinwa te o bazaka azoloba azobondelo polo bya ko senga yo nga na oyebi so na zongi so 700 bali na yo nga naza bato bakino bazalaka bakumisaka bato lokola bino bato maboma lokola bino sokoko oyebi ninga na bando sola na yo oyebi ko bando sola mutu aza mira ala maturité oyebi to bando sola mutu aza mira na maturité donc babuzoba na yo wana memela yango na bato mususu mais soko lingo chama tuma mikoso na makambo mboka ngana kona ko attaquer yo na ko attaquer yo loba biloko zolinga loba wana yo za na mbongo yo soki to solaki na makambo mbongo oyebi mbongo keza mbongo eza ya yote tala bolole oyo mutu a vivre na ba femme de nuit olingi na beta ni solo na yo oyo sala ka musala ko zwa ba jeune fille okende ko teka bango na Brazzaville musala yango wana ti oyo juju ba jeune fille kitoko ba commissionnaire a basi na Brazzaville ngai moko na kosila na yo konso ki bato balobi botika ete mutu ali boma musi foko beta ye foko beta po to monto zo tika ye to lo ato éviter azo condamner buzoba ona ko chiaba mbongo nanga yo za na mbongo yo Aaron oya tambola kana bokecho leki nanga Aaron mikolo yo koya okotambola kala mingi te na 4 pine na o somba kala mingi te tozo kende inane vie edi bolombo mutuka na ko changer mutuka na wana ozozo mutuka mosusu ti lelo ngai moko na ko sombela bokecho ndako na Kishasa yo pe na ko sombela yo quelque part donc ti le moyibi aventurier frapper fait man tala bolole o kanti batiki lo to kanti ke bato ama biso to ba master na yo baba memie na voiture kingo libanda Zambia pambola bino madeko nanga poso na continuer boye na ko crasher sur ebele makasi parce que na méchant ya muto okanisa ke parce que ba fuli yo yebana ki yo petit sokoko yebana ki wapi nani ayebi yo petit sokoko yo na bengi yo petit po epe okanda obimisa ozana ngo merci mingi la batuba koti Nzambe pambola bino